ndeni nga na camarade te na swani na mutu te et le côté sko ba obengisi langa nini mwana bi mama benga nga bi na obenga langa te na okepete nzoka nde na oloba bongo mwana zwaki numero wana akena musala abengi tanga bengi mbila yebisi eke non mama na bino abanga te aya eza nango problème grave te mais eza suite ya ba virement andoko sala na église tanga mwana nga bengi nga ayebisi nga mama na bi ah bon virement nga moko pena na yebisi mwana nga bi ah papa Charles azalaka na binemi ebele o soko moni bobasi bakoseli ye makambo yango bakomo bengisa biso mwana kuta seke abi mama kende ngana bi ah na okenda ngate na zobanga bi mama mais mama kende nango gravité na ebenga frère nanga na yebisi frère nanga bi OK ya nango problème te lidi bongo kende ngabi boto ke biso mbali ponga na obanga abi obanga nini yango biso eno lo to obanga ninga bi bo d'accord boto kende ndena kenda ki lobby tongo na komi wana batu ninga na koti avant tongo na koti na pesi papier nanga ya convocation babi nanga na vanda na zela tour nanga ba obenga nga ba ye ko benga atu akina frère nanga mbi lango bimi abi o mobali nonga bité c'est mon frère abi non le quoi ya frère no problème mais bokota to koti na frère nanga to vandi to se présenter après atuni ngai madame oyebi monsieur Charles Boketu nga bi Charles Boketu te na yebi ete ozasi oyebi monsieur Charles Boketu te nga bi te na yebi ete abi bongo yo muto yebi te ndeni osala ke ba virement na vandi suko nie après lobi nanga yo sambela na bonne semence te après maman na yo senga bi oui anga après na lobi ah non c'est kombo na ye ezaka Charles Bameko alobi nanga non kombo na ye eza na ba papier na ye le vrai nom eza Charles Boketu kombo na ye Charles Bameko eza kombo ya scène wana ekina frère nanga ngala frère nanga tutani nga comment ça kombo o wana eza ya scène abi oui kombo na eza ya scène le vrai nom na ye eza Charles Bameko gabi OK abandi kotuna nga Boketu pardon abandi kotuna nga abi nanga mama tomoni awa osalela ke ba ozalaka kosala bolanda bien ozalaka kosala parce que ya likambo lelo te eza ya kala eza ya 2020 abi nanga tomoni awa banda kosalela ba virement na 2020 ya likambo bando landa lelo te ya kala ngala yebisi oui atuni nga zako senga yo ngala lobi te naza kopesa na propre volonté nanga parce que ezaki ba dim nanga so na zui salaire na kati na pesi après lobi boyi zela ma chérie de continuer donc eza 1500 ndenge bino bo sa ba live bolo bake mwana mwasi wana kataka 1500 par mois apesaka pasteur ya bosta j'espère que ba congolais ezo kota bata YouTube tango boza e coach bino basimbongo asaki ya loso boyoka bien mbongo ba semuli ya basaki ya loso na mbongo ya kusala ba kopote bana na ba couche bozoka parti o ezate ke apesaka pasteur bosta 1500 par mois te apesa eza mbongo oyo ye asalaka badimi do botik botoleka tata Lydia alors nakolo baka na ndambu boye loba na yo kaka c'est pas grave ça congolais bino boza makambo na bino kokolo banda osoko expliquer muke mais il faut expliquer les kambu non loba alobi na loba ba congolais na loba zala poser après ko expliquer les kambu no tout na pamkeni na lobi boye na oloba na ba makambo ba congolais après alobi nanga osalelaka ye awa aolakisa na ordinateur abi awa na moni osala ye ba prélèvement osala ba virement 13 fois osala ba virement 13 fois donc esala dans les sommes boyoka bien botiko ke balwa ba makambo oboke balwa bo sala nga ba live bo finga je m'en fous pona osila te ngala banga basali na nzambe papa Charles bangokola bani kolande lelo te nani kolande banda confinement lelo nga lidi so na tiki pe ba makambo susu par rapport ya ba prière na ye soki pe nga lelo lidi na yebi ko sambela par rapport à ba prière na ye je suis reconnaissante et puis na sambela ka lelo kara pona kombo na ye donc aza pasteur moko na ye ki pona salir yete na finge pété donc na tsaka par mois na bane ko tsa virement nga babi nga to moni osala virement 13 fois na 13 fois ana eza dans les sommes de 1538 euros. Pardon, 1338 euros, voilà. 1338 euros. Faut toi qu'on a frère nanga to penenai. 1338 euros. Oh, bino bosa ba live ngala bi 1500 non.
nga na pesa 1500 par mois na yango wapi na gagner à combien tous à la batu air moko et puis na live na nga tongo na sali yango bon na continuer nanu abi na nga opesa virement 13 fois dans les sommes de 1338 euros nga la bi oui abi kota na kati ordinateur ne numéro continue za boye nga la bi oui liboso ko ta pesa nga numéro compte maman abi tete wana numéro compte na nga te après abande lisusu boye nga bi o ya ngai après alobi na nga madame so za na question ko ki ko poser nga na poser nga bi siko bo bengili nga boye est-ce que problème ngo eza nini eza grave abi na nga si madame eza grave nga bi mais pourquoi parce que wana eza ba dimi na nocha alobi na nga oui problème eza dur parce que mbongo o bino botiaka oza yo moko te boza ebele boza nombre wa yo moko te botiaka ngo na compte na ye ya privé nga bi oh mais comment ça na compte privé na ye asi le temps de totiaka ananga na yebi ke eza compte ya association pour na ko aider ba peut-être ba orphelin to ba misala église abi non déjà aza na compte ya association te soki ezalaki compte ya association tokokaki kobengisa yo te Olanda Rosette tokokaki kobengisa yo te tokokaki kobengisa yo te mais loko eza compte oyo ke esengeli batu nyonso batielaka ye yo lokolo ovandaka na 77 yango nga tokonvoke yo awa na Créteil batu pe ya 93 bakokende na 93 ba oyo pe ya baprovince bakokende na baprovince mbamonga na donc eza makambo abi na ya makambo kaleza ya lelo te depuis 2020 après alobi na nga na minute oyo déjà ba saisir ye boyo ka na lobaki ba million te na yoki batu bazolobo alobi ye lidi wana nde nini mbila kele ko yebise kazala ba 1 million non alobaki kama 1 million te mbila mtawa loba na minute oyo ba saisir ye ba bien ba saisir ba kangina ba compte na ye nga siko tana yoki ba saisir lokwa loba na poser ba question to na frère na yo tuvaini na tuni donc na minute aza libanda abi na nga te madame libanda te c'est pas que so ba lobi ba saisir do ba bimisie eza normalement ba côté ba papier si akoleka na tribunal soka sambi makamne eza bien bakotika biloko na ye mais soki ezali eza vraiment louche eza flou akoki pe kobetela ko prison de 3 ans à 5 ans wana penda mbila mtaolo bananga parce que ezali pe gentil tondo solo penda bien esili wana zobeta abani ko tunanga makambo ya otanga na ordinateur azo tunanga madame oyebi madame soki matondo soki nana ngabi na yebi ete déjà église eza bandimi ebele ba o nani so tunanga ba komona na yebi bango te ngape église tika okete mena kenda na ndo sala ngo en ligne Rosette esili nango tauna ye na ndako lokwa kato koma na via ya réseaux sociaux na ye na sali live na bi en tout cas bandeko bokota na bete mino lisolo ba utere ba convoka kinga epai ya pona papa Charles Bameko mais bandeko o akozwa convocation bo yeba koloba ezaki bongo batu ba matin na live na ba soki ba kozala ba yebi na bi bo yeba koloba ezate boloba ke bokabela ka embongo boloba eza dim parce que soki lobi bokabela ke embongo ebotele problème ali batu yo ebika ba congolais ba komi komata mutu komi koloba na ndenge na ye to ba bitanga pe bien ke oza yo moko te boze ebele oboselele ba virement wana fwe za pemena na frère bozaki na ye ye toza na ezela so akoloba ye loba mami papa allô bonsoir bonsoir papa mami ça va papa ça va maman boni non ça va très bien par la grâce de Dieu ouais makambo to lidi azoloba c'est pas azwa evantango naza témoin nazalaki ne na kati na police judiciaire ya Créteil lidi aba expliqué ndenge eza wana tozobengisa bato mpona témoignage par rapport ya pasteur na bino eza association na association compte association eza te tema compte association eza te ezokende na compte personnel na ye na minute oyo ndenge eza boye tokangi ndako na ye na compte na ye na minute oyo mais tokangi yango juste na bapapier kaka mais c'est pas physiquement sikoyo tozozela après tokotina makambo na justice epa juge mutu akodeside nini ekoleka yango lidi mpe atunaki sikoyo nini ekoki koyela papa balobi ke akoki mpe kozala na emprisonnement ya 3 ans à 5 ans
mais si longtemps ndenge zawana et pas na bango ezobimela blanchiment d'argent et escroquerie. Donc oza na nayebi association mundele so osala trop virement ou bien baotindela mbongo papa voilà kosakenga moko kutu likelemba eblokaka aire moso biso totindela tosala likelemba ya nani o mais so to ya ba para virement quoi omona mutu soki azolia tellement mbongo ezalaka ebele alobi no bochange nga rib oyo te parce que bazotuna nga na banque bazocomplike mbongo ezowuta puis donc vas-y papa voilà c'est là que moi j'avais posé la question à l'inspecteur tozalaki na NFC mais comment bino ki ko découvrir tina kati kona ayebisinga ba virement sozoleka ebele na banque na compte na eza na gestion moko boye ezalaka kuna so baomona moyen te yango makamikela sikoyo na justice bakomi kolandela moi si je comprends bien na l'histoire eza histoire mosi bane na banda kala na enquête 2020 déjà bazolandela et tout ça parce que c'est Lydia yoza ata muta ba 100e on a bengisi awa mais en département ils en a baltu nango tout comme le roi yoza koto yo yango na bengisi na koto azotangele pe na ba komba zo bimisaka ba oyebi mutu boyebi Lydia bité na yebi yango te eloko ba bengisi li dit juste pour na ayebi c'est que mbongo chaka et que na compte ya mutu ante que na compte nana c'est même pas Lydia qui loba passer boye na boye tout mais le monsieur il a essayé de piéger est-ce que asenga rabino mbongo to ndengeni il y a bisa senga biso mbongo te c'est juste nga na tchaka pona œuvre ya die makambo pona ko bongisa église ko futa ka ningeza mais yete et puis nga sema na ligne mais na tchaka bongo tout ça c'est pas wa pesa 1500 so ki ndengeni eza bongo te c'est juste tous les mois nga tchaka et puis il dit petit confinement tout ça ba ni mutanga tuni ozo tchaka ka tout ça bi franchement mikolo na tche soute mais mutu wana elo eka musedanga abimisi na compte ya numéro compte bancaire ya Lydie aisi tala buna c'est là au place nga pe nazaki parce na ka ondima liboso na zombo nango eza on dirait flou mais après na ko ondima ça veut dire la police azana ba vidéo nyonso tout ne ba komaka don église makamutu azana biloko to preuve na liboso na wana quand il te pose des questions azomona biloko to wana azolinga yeba ozokosa te c'est là où Lydie a passé qui na réseaux sociaux pour à faire savoir na batu ke soboke kuna mwa likambo fo zala mayele pour na ba piéger bino te boke no pantana kuna c'est juste lo ya le kaka lo ba ngwana mais ezana batu mususu pe ba munya ngo mabe ndenge ko lo ba comme ko finga ye boina boy tout ça parce que lui elle est pas passée pour a finga ce qui ndenge c'est pas ça parce que sora za ochambongo kuna ça veut dire croyez na pasteur azali na kondima pasteur azo chambongo azolinga a aider tout ça mais c'est pas à salir passer na batube bazoloba tout ce que bazo finga c'est juste des fanatiques ba fanakuiti anenge belé bazoloba loba ndenge alors que c'est pas ça parce que boss na aider pe batu belé nde biso moto zoloba a aider batu belé la tibata marambe belé tout ça bokoka jamais ko ignorer ko finga na marambe belé c'est pas normal mais soraza ya nzambe justice nzambe ko sala nango biso tamso batamukira ata to lobby soraza ya nzambe akotila ka ya nzambe justice ko sala makambo nango les problèmes eza ba fiscaux et kama mama impôt ya mboko quelle que soit l'association tu es obligé de déclarer na mboka o sozo déclarer te makambo belé nyoso to e bano kwela o kaka ozo comprendre timbila kota ya na ba makambo eza pela msaka ba ta église bako funda ye balobi ka biloba loba ndeka ba église ngo na ba conflit ngawo na sana ngoka ya loba ngwana ngana paso Lydia. OK tata Lydia continue siko donc Rosette nasi oyoki ngai eloko message on a passé botika oselela nga ba live ngai live na saki yaki juste pona bandeko soki babengisi bino na commissariat boye bakoloba boloba teke akabelaka bino boloba bokabelaka ye boloba ke botiaka dim parce que so bolobi bokabelaka ye eboteli ba problème où est le mal eloko na lobi mabeka pona memaka on a TikTok mabeka yangwana na omona ba misusu Lydie mwana mobali moko Rosette leo na kende musala na tongo to na ye na ladi na muki 17h na fongola live boye na fongola téléphone bo na moni live mo mwa mobali mo ba Lydie ona na yebi ye yende ni akoloba ke mbila wana fa yebisa kaka ye mutu compte ya pasteur ba miko sana 1 million ngana lobeli kama mbongo ngabi pourquoi kongola balola ka boye après na oki mutu mwa na kata lobi tonton nazalaki na kata live wana
yo zalaki wana oyokaki ndenge Lidi alobaki likama milio puko onga pe bayebisi nga tono ke bongo Rosette esalenga pasi na lobi non nasali demande na mati nandi kolobela garçon nga bitonton yo mona ngai Lidi place na lobaki ke bapesi pasteur emino pourquoi bolingi kobalola makambo pourquoi bolingi kobakisa makambo pourquoi congolais boza na problème ya pasteur botango bino moko nga Lidi na problème ya pasteur te nakoki pe koloba maba pasteur te pokana nzabe kwa likolo na nga abanga ambasada nzabe makasi donc eyamba suka kotia kombo na nga na buzoba te oyo te mama limbisanga ntango na kiti namoni mama kongo amati nazalaki alini kaka na otala namoni mama kongo amati ye pa bandi oloba makambo na ye na ndenge na ye après aye koloba pa ya kolo live wana abi bomoni ndeko ya mwasi oyo akiti nalandi ndenge ando oloba mais sauf ke ana akosi te paske ngai pe mwana mwasi moko auti kobenga nga abi na nga mama kongo nde na oloba na oboye bakonvoke ngai mpo na makambo ya papa Charles bameko nde na ando osaleli ba virement siko nakosi na nini nakosi sikoyo na nini Rosette oyo bazotraite nga alokuta okosi ozosali nakosali mpe mutu moko akomeli ngai abi abanga komata na live ayoyoka ne soni azomona sikoyo nakosi na nini naza ngai moko te balobi toza ebele oke tobanda kotya dime ekende na compte ya pasteur ye moko privé apesa ye nga kutu exemple moko alobi madame ya lokwa nga nakabeli yo 100 euros nateli yo na compte nao donc eza nakabeli yo donc eza ndenge moko nde bino boyotiela ye mbongo bino kwanke boyotia na compte ya association ok biso nde tobanda kosala bankete na biso aza na compte ya association te tout bambongo nyonso bopesaka na compte na ye siko nga nayaki nalobaki kutu soyo natali bien ezalaki nazwaki para pasteur mpona eloba na bato ke boyeba koloba mais siko boyo osalelanga balive bofinga tala bofinga na bino je m'en fous na bien nde na bona buti olia na pena bien tant que conscience na nga ezali ke na lobi mabe mpo na pasteur te nzambe ye mongo moto aomona soki nafingaki ye soki nalobai mabe mpo na ye nazwa mabolo nanga na otia na se na bapapa limbisanga naza mutu nabeti mabaku me nayebi ke nabeti libaku te donc likambo na yenge nalobaka mpo nalobaki Lydia apesaki message en fait Lydia atindaki message du genre que ayebisa ba congolais bosoki babengi bino kauna la police bolobaka te ke tokabeli ye mbongo parce que bato mosusu bazoyeba koloba te na sens que so bozoba bokabeli ye bapolisier bazoluka bayeba raison pourquoi bakabeli c'est normal so bamoni mundele ya babuba kutu bamete kimisi baokima France mpona bambongo na bango moko ya musique bazokoka te omoni nde eza wana ya Rosette baoyo nyonso baofinga ya Rosette eya nango kaka bazokima France bazokende kofanda na mboko na koma mboka yango nini bazokima France bakende kofanda soki na mboka koma ya Dubai parce que quoi bazolandelaka bambongo na bango na compte c'est normal mpe papa responsable mais oyo bape makambo ya responsable soki makambo ya mutu na se makolikolo akitisi bino merci nasepeli déjà ndenge osololi de rien ngeli bonsoir papa Freddy Bio bonsoir. It's all right, go sit back down. I was going up there to look. Ma chérie, you speak English ou French? Bato baloba pétage te lelo ba live bato ba pétage te bon tata Rochelle eza no matisa bonsoir Miss de Miss azo appel bon aozonga na loba na aoyoka osiko tata Lydia ok ba Miss aoyoka ok va oui bonsoir oui Miss Miss Mukoko Miss Mukoko d'accord yaya loba na si sa question Miss
D'accord, maman. Déjà, jour quand nazwaki ntango mwana abengi nga ayebisi nga mbala moko nazwi na banda kobenga 07 na 09 ti lelo moto ayamba ya te. Et puis nalobenga te ona benga na 15h ou 16h non na ntongo mpena de 9h mpo nayebi ke 9h moto oyamba na telefone mpo aza aozala batika koyambanga te nabengaka mpona prévenir moto ayambanga aza te. Omoni endo olobi yango apeka olobi donc ntango nasalaki live na bandi nalobi na bandeko bokota nauti bakuti okonvoke nga nauti commissariat mpo na papa Charles. Alors bandeko bokota boyokanga oyo nyonso ayebi ka mondima papa Charles soki azwi convocation ntango akokende akiyeba koloba parceke baosala bato bapiège parceke nga mbila alobai nanga déjà 3 fois oyo okabelaka ye te donc boyeba koloba boloba botiaka dime boloba surtout pas likambo ya kokabela parce que so boloba vraiment likambo ya kokabela azwa nango problème donc likambo nasalela live yango wana. Vraiment. Merci, merci, Miss. Donc, merci, merci, Miss. Donc, boyoki message na ye non donc bino bato bozo balusa botika ko balusa parce que boyoki message na ye moko très bien bo comprendre ba congolais ba obosa ba live bozu bo commission ma connaissance mutu likolo donc je pense que bo comprendre. Bonsoir Rochan. Bonsoir Lydie, bonsoir. Bonsoir maman. La question est Boya.
Parce que, étant que Congolaise, yo moko yebi kaka biso na Congo nde, tumimaka, tozwaka makambo. En plus, eza TikTok. Soko moni batu lelo bazo bamba o mabanga, parce que batu bele bao se poser ma question, tu vois. Nde, ser wa utu ko kita, atuni yonga question ngeza boyo. Est-ce que idée moko e la kiote que non, soko zalaka na France wana, oko mata na église. Oko mata na église, ou bien, ndenge zalaka ozana batu soupe basambela na bostra ou bien osolole na bango osolole na peut-être 5 6 ou 10 personnes étaient déjà bange ba passer message ou bien yo moko mona kaka place yezaki ya bien ya komema message na TikTok parce que yo yebi TikTok vraiment ndenge zesa place mo bozala nango ya bien te pour moi bazo akali comme en envers pour nanga question nanga liboso ezawana. En tout cas, na mona ete kena kende kuna. Na pensé kutu pete na kende kuna. Et puis neto za na ba poto bo mutu za na mama kamu na nga kutu mutu ta na sa live nde na eko apprendre ser monga mataki alobi za Kinshasa. Donc c'est ça. Na pensé même pas. Parce que yo au passé nos messages. Parce que mutunta na minute yo sur 100% ils attaquent 90% bazo bambo mabanga na sens que olobi mabe etalinga itipona ozokate. Oui. Waneza ba fanatique etalinga itipona ozokate. Oui ma chérie, toi tu n'auras pas question non to lo bate ke o. Moi je comprends ya on lobi no lobi 90% so lobi na 90% za pena ba oyo ba yebi ke lidi alobi ya solo za pena ba oyo ba yebi bango moko Rosette ye wana. Et après, na mutu o ba konvoka ki a kokine ko matate po ya kokane ko lobate. Donc voilà. Donc ngana ngena lo babo parce que mutu azo comprendre na manière na yi. Bato bo strapper sur 100% na live vote aux plus de 2000 personnes baza awa et puis bato bo stra ngamo pe na sambela na bostra bato belé ba sambela na bostra. Bon ngamo pe na sambela kuna ngamo pe na sambela kuna. Voilà. Na bi ke mutu ako bamba na libanga na ndenge na ye mususu roloba peut-être ndenge ka ko pesela ki message na mama na mususu na mama Congo tema ye palinga déjà pasteur Charlete tangu yo oyo ko mata na live na o mataki ya garçon wana ye pa ye ko mata tangu ye papa mama wana pe azape capable ko kosa ke ba uti ko benga ye po na ba ye bisaye ke non message mutu pe boye mama Zela ceux qui yé mama Congo akosa bon suko Rosette pa kosinde babengi non eza nango likabuku netinga na kotela o nini te na kota o papa Charles ni na comprendre nango zoloba ngape siko na nginazo par muke kota mama Congo soki mama Congo akosi siko yo ndenge to loba boye Rosette pa kosi po Rosette pe babenga kiye muta benge pe ye pe bakuvuka kiye ma chérie oyebi na lobi mama Congo akoki ko bakisa pourquoi parce que mama Congo afingaka papa Charles depuis. Est-ce que vous comprenez la situation? Wana makamuna bango na yangate. Eza nango discussion te tozo sona na biso ka kenta kira basi etant que pe bana bostra zo comprendre tozo sona biso na etant que ka sœur ndeko mwasi et puis osambela na bostra na lo bana sens que pona mama Congo déjà afinga kana ye papa Charles ça mta boso te ke ba fandele na live ba finga ki ngape na oko tele te parce que aza ime aza mutu aza pena mwasi aza pena bana ezaka likambuka ka ya réputation ya mutu nde yo oloba kino message non mais batu baziongo na ndenge mususu oso comprendre ma chérie na sens wana tozolo bakaka nde tozolo bakaka sens wana siko na ko loba mwa mukeboye na pesa message boye nde na zo yebisa pe yo bato ba osala ba message o ba finga papa Charles makala moto za mutu na bango yangati parce que tanga na saki live nanga na pronosaki na kata monoko nanga te ke aza escroc aza muyi na sali yango te pona banga basali na nzambi ngapi na bangaka na sali yango te do ba o sala ba live pona base ou soit ba lia na YouTube ndenge na yoka ba liaka wana eza bango na nzambe na bango ngalidi te même eza ba o finga eza bango peka na nzambe na bango. Oui lidinga la dina biso lo moko pona ngai ko sana no sous live moroté du genre que on se justifie aux hommes non pas souté on est là la mati par Rosette et Koki bon na mati par Rosette pourquoi parce que na yebi que Rosette to solane bien yona mekaki pona ngana sa live ngamu kuna mona ke ngamu peut-être ndela za na batu bakata personne esimbate yona bi bon Rosette na batu belé
na Solana Rosette avant Solana Rosette kutoka na mobali na ye na s'excuser déjà pour mobali ne andi basala pour modèle on mona zo kendela donc na batu na Kishasa kuna ba yebinga te o Lydia lobi oh attends congolais place kaka o monika place kaka o memela ki message ko eza na ngonde TikTok peut-être ya ona lo baso ko ezaki na ota réseau mosusu je sais pas tellement za ngo kaka TikTok ezuni comme lokola Lydia fongola ki porte moko boy comme ka Lidi mais on a minicho eza na ngo problème te il faut assumer na o kaka ata ba tie on a miniature kende zonga ce n'est que normal parce que yom te fongola i porte ya ko ça la message no repasser message mais miniature ko doit être na tina d'accord OK merci beaucoup hein merci beaucoup maman OK d'accord Diamant bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, on a posé question parce qu'on a appelé Naza Abakouk, on a posé question à la sœur. En fait, parce que là, tu as loba, mais base il y a du Cambouignon sort. Tu as dit que on a réseaux sociaux, bah te belé, bah c'est puis là, on a beau se répéter. Mais base où ça dit que va bando benga, toi bando tout parce que tant où y a ça qui nous live té, tu as quitté mon tout monde, bah bima quitté quelque part, on dit que non. Ba bengi ngai pona makambu ya bostra boy na boy toyoka tiango te toyoko yoka kake ye mutu abimisi makambu directement en fait ce total bien ye muta fongoli porte d'entrée ya makambu nyonso peut démarrer voilà ye muta fongoli porte parce que en fait faut ebake acte nyonso avant posant faut réfléchir 1000 fois ce que zaki mutu mo aza par exemple libanda ya France on allait comprendre mozaki na kata France. On va de tous les moyens au contacter, ce qu'on contacte qui église, aux gens qui vont tenir au lobby, au cas où se déplace, au qui na chemin de vie, ok sur place, ok ko solana, bato baso qui paka na makamusu so ibi za la kuna ok ko luka bango, tala na rencontrer problème parce que lelo réputation à pasteur et baby, batomboli photo na yo mutoza mutali boso o batie, bato tout ba bengana, ba moni bango te. Les gens ils ont battu belé au musu baza na réseaux sociaux na ba TikTok to yebi batu pe ya bokoko to pe batu ni balinga kuma ba pasteur te eza pe na bato ba contacter na ba ndenge na ba baloba ke nga pe ba contacta ki ngai mais avant yo oloba mutu moko ta bima ki aloba ke ba contacta ki c'est ça qui est bizarre en fait voilà. Dans l'histoire ce qui est dangereux c'est que réputation ya pasteur nde et baby o bazo finga soit a escroquer bambonga batu azora bambonga batu eza ngai lo réseau kamwa siko nazo kamwa parce que 1000 € bakoki ko sale lango enquête moko boye non en fait bino bo comprendre ba message na été en fait bo comprendre té ba lobby bo a lobby boy que parce que biso bo comprendre ali kamuna passe ba congolais yé a lobby boy et après ça pasteur 1000 € par mois té au dernier message tozo pesa pour na bo comprendre. Même ba meti gimi si bazar ba longwa France par rapport à ba quête ba mbongo kota kana ba compte selon batu ndenge basali la pasteur mbongo ba virement o batinda kana compte na ye bazo convoquer batu wana nyonso bazo tuna bango ba question je pense que ba saisir Rosette na katio pasenga na Abakouk so kota na ligne na prière ozo comprendre somme o ba ko landela mutu o so apesi et cause ba pesa ba 5000 € na mbala moko vous comprendre en ligne vous comprendre so ba landela mutu na 1000 € et ça peut-être dans 3 mois je te dis Rosette ba pasteur ba asazo baté mbongo ba lection ba mon compte ne bongo et ça ba compte association peut-être ba ko landela pour impôt mais je pense pas que tokoko pesa batu lelo peur OK muta comme banga ko tia offrande ça c'est en fait faut savoir que derrière tout un acte il y a un esprit. Il faut savoir ça. Et ça, normalité. Comment ça se fait que nga elo e bangi singeza que en fait comme ça la live on a fallu réfléchir 1000 fois parce qu'on peut si accès na diable na batu ba attaquer pasteur Charles. Ce qu'on a mis oza base ya batu nyon surtout ana. Lelo oyo yo lobi par exemple na loba ki on ndenga mabete mais yeba que lelo autant ba tombo la photo ba bimisi yo mtoza base. C'est ça qui est dangereux parce que lelo oso batu ba va na se ba prier ça va être compliqué. Mais yo salion peut-être na mutema wana te. Mais il faut faire attention. OK, c'est bon Diamant. Okay. D'accord, OK, tu gagné ton. Ça va pas n'importe quoi franchement.
Quelques personnes, demandez en fait, il faut un mot comprendre à makambo. So mutalobi likambo, tout ce qui a compliqué likambo. Problème ezali, je pense que Lydia a expliqué likambo ndenge ezalaki parce que moi j'étais là na live. Live wana kuta continuer qui on te po akata kiango. Même bisonyo stomatique tu sais qui kata live. Ce sont des choses qui arrivent. Mutu mususu azana ndenge azulaka likambo na ye. Ndenge azuli likambo aye po expliquer, a éclaircir to, a électer bato ke convocation moko koyela bino bozala surpris te pe bozala kobanga te mais bozala na ndenge ya kolobela. Malheureusement que biso ba congolais biso ba africain tokenda aka de côté oya ya sali live ya fingi oya zongisi afingi abalusi. C'est tout à fait normal eza compte oyo bazokotia ezali ba action de grâce mutuna mutazo tia mundele natira mundele alandela aka nyonso. Alors tout le monde a eloko mote na zomona wana o batu bakubanda justifier babanda ko bamba banga le propriétaire ya problème eza pasteur azana mboka tozela pasteur aya. Je pense que azape na entourage ya batu oyo balandaka ye ba avocat bazali ba médecin bazali bako orienter ye bako lakisa ye parfois bilo mususu ayebite bako ye bandenga ko sololela mundele alingaka négociation elo moto obosa na tuza na poto to na France to na kisasa te eloko nyonso so okenda ngo na mundele tango convoqué ne fiske ondimi convocation ya kokende, c'est-à-dire derrière ça il y a une solution. Donc solution ekomona na kaka pasteur bameko akoya bako intervenir bako yoka ye bako pesa ye pe idée s'il s'agit soki ako dédommager bako lobana s'il s'agit ako signer ba papier afuta ba impôt ako sala yango. Alors to tikaka ako sala nde ba live yango histoire yango pe to chango close. C'est pas nos problèmes, c'est le problème des pasteurs. Yepé ya nanga pe lokola sala ki live wana pona ko alerter. C'est sûr que le rôle de soit condamné, c'est pas aussi grave. Ce sont des choses qui arrivent. À la prochaine tour, c'est une grande leçon à tout le monde. Que tant que likambo est commis, toroya na on a réseaux sociaux, toroluka ba membre OESA, l'essentiel concerné, ya kolobela, yemoko sur le terrain. Je pense que merci. Ya Lydie. Ya Lydie, ça nous poser dans quelques personnes parce que voilà. Sur la carte bongo tu vas battre billet ba péter. Max Pro, s'il vous plaît toujours quand. Bonsoir bonsoir Bandeko. Bonsoir papa. Ouais. Oui, bonsoir maman Lydie. Bon, nga na mati na kuti par rapport ya ndeko moi si moka bandolo ba bato ba pesa ba don ya ba 5000 €. Balandela ngote non mbongo nyon surtout à partir de 5000 €. Nangina pesa ndeko na information à partir de 5000 mata ezara toujours balandela ngo bayeba banque ayebaka eza pona nini eke wapi ezosala nini faut banque za na contrôle mbongo wana parce qu'à partir 5000 € za jamwa mbongo ebele. Donc ceux qui, par exemple, les gens qui la maman Lydie, soit maman Rosette, n'a salé les transferts, n'a compte n'a salé transfert à 5000 €. Peut-être il y a pas une option. One option. Oui, comme on a compte à maman Lydie, banque foyer bas. Yo au mona, ba chiffre commis dans on compte na mais na banque il faut bailler bas, bon on est pas nani, nana sali transfert, on mona im so mono sali mutu transfert boy. Ba bengisi mutu wana me yo ndeni no sali transfert na compte yo boy na boy. Donc ils avaient bloqué mon balandela ba commentaire. Donc maman ouais mataki comment non aye ba azo aluka ba information à partir de 5000 € balandela. Et puis elo musa lo bagi na suka ke ceux qui bato église vandi ba sambeli pona maman Lydie ba eoza mabe. Non. Totika ko pesa ba pouvoir. Donc ils ont pas pouvoir mususu boko pesa ngo mutu te mais bozo pesa ngo mutu. Nzambe aza likolo ya nyonso tu. Nzambe mutayebi tant
pe circonstance ce que loko et salemi eza temps ya nzambe muta permettre que salema ndengo wana. Donc moi je pense que pasteur a déclaré ba compte naé parce que ezara na ba compte musu ba kenda ko déclarer ngo ba compte ba association ezali ba compte ba ya ba offre ezali o ba pesa ba don ba déclarer ngo na l'état yebi que compte a te koti 100,000 et koti 300,000 500,000 eza ya don. Donc peut-être yé pasteur a déclaré ba compte na été voilà yango moni bazolandela bato wana basalaki ba dépôt ndenge na comprendre lisolongo. Donc bato basalaki ba transfert bazobenga bango po bayeba pourquoi bozosala transfert na mbongo wana peut-être bozala groupe moya terrorisme ou soit nini. Donc ça juste contrôle bayeba kaka c'est tout. Ouais. Mais comme on ya revendre la mutu l'église bosambela pona pourquoi nous les Congolais te comprendre toujours